apport na yo na combat na ezani misara et puis bozo ko s'attendre na nini et puis soki esimbité soki lelo que combat oyo ba mama Congo ba osala eko aboutir te et rosa nango pe lorote nga na bundara pe combat na nga na ndenge na nga OK na loba ngo nga na otika kofinga karashika na mama na ye mukolo nga mona kolala pe na lamuki na zui décision bon kala langwe contre mire na tchebonde na tchabatebele OK mais aussi longtemps so ina lali na lamuki lifinga moko ya ye karashika ezonga na matoi ya ye mwana ye wana ezonga na matoi en tout cas attends Alexis 3 jours na sasi bango te 4e jour na sa l'émission donc nga na osala apporter mais nga na obunda pe komba na nga na ndenge na nga mama mukolo loka mama Sylvie mode na kiti no za na vélo o sa ta ba prière te nzamba kangolo ata ozwa makolo tambola mais mama na vanda na vélo afinga na ntenga afinga na combien de fois na chaîne na ye afingi nani te mama na fingi nani te na réseaux sociaux siko tiaza ofinga bato wana nyonso pona okumisa nani nzambe na bango karashika siko lelo soki karashika kangisi tadi asalika bien ba potana entre bango bandoki. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, les abonnés de Top Média Télévision. Soyez les bienvenus. Votre émission Le Code de Bonne Conduite, Yangoyo et Bandi. Lelo, Tozo Betali Solo, Etali, malédiction. Origine, ya malédiction. Et ça, finalement, Sarato Atala Mingi de Panae, Alingango Moito. Il y a des personnes, Oyo, Bazana malédiction. Sans pour autant aïe ba place nini malédiction na azuango eza na ba malédiction mususu bato bazo ki nozwango na ba famille na ba quartier na ba avenue na ba école na ba place tozo kotambola bande ko balandia émission le code de bonne conduite lelo tozo luko un peu ko solana bino parce que il y avait un moment il y a un temps où ba maman ba télémaki en fait pour na ko luka moyen il y a ko ba non na ba pratique oyo ya mabe il y a un groupe de gens oyo zali bongo na réseaux sociaux pour na ko luka ko détruire mers pour na ko luka ko dévier attention à batu koko malédiction na origine wana zolobela ya Karine na Chacha na makambu ebele voilà pourquoi je pense il y a une émission au déjà ezoleka bande ko bozo kota lango déjà oyo to yamba ki bongo mama Congo pour na ko luka moye ya koyeba lit ya combat na bango
eza nini pe finalité nango eza nini nini o donc eza na kati wana mama Congo pe apesa ki apport na ye lokola pe Sarah azali parmi batu o pe bazo ko participer na makambo wana bongo ndenga na lobaki na koluka ete nazwa mutu moko ya ba maman baza na kati parce que nous apprenons que il y a des infiltrés, il y a de traîtres, il y a de personnes oyo bazo koluka kobimisa makambo nyonso bango bazo ko salango en privé. Ba mère fan du monde, je vous salue bisika ezwami bino. Ba mère fan bozalaka oya Saratola, na moni président bébé, maman Nathalie, maman Fatou, maman Makiala, Angelos, Sol ya Bambemba, Jenny Beta, ça quoi na komo ba pena ba komo na bango, Mama Po FAP4 vraiment nzambe azala na bino nzambe apesa bino nyonso bana mapasa ba nyonso pe boza déjà na mabala bo luka bana nzambe apesa bino bana mapasa mama Bijou Nketani nazo sepela na commentaire moko mama Nathalie ayako tshela mama Bijou Nketani alobi mama Bijou mama ba 90% bongo ne tozo linga obonga na papa Jean Pascal Leka mama Zozo obonga na papa Noé Mavakala Nzinga mama Deborah Lubanda kilo mère à Calgary mama Yvette Mbangu la kanisi lelo ndeti non sukwaka a non dédicacé li sous-teti émission ici Makiala Kumba déjà c'est à Kotaki Angelo Sakoti Fatou Dukanti Fatou déjà Koti Sol la Bambemba déjà Kotaki po yé a commission na lobité a ko rappeler Général KS côté Général KS ndé na Kotaki yété po na yebi ke yo ko bakisa bon moi si na moi si nakana moi si te na ba meilleur fan nakana moi si te Fleur Dorée c'était un faux compte donc ayaka Solange aussi c'est un faux compte bayaka soki bamoni ba live nanga e bandi pour na koya ko embrouiller ko distraire ba attention à bato papa laissez ma vie Solange et Frère Doré laissez ma vie il y a des commentaires que vous mettez ba mère fan ba ko comprendre président bébé a ko comprendre ba Angelos ba Sol Mbemba ba maman Bijou ba maman Deborah ba ko comprendre mais les insensés ba ko comprendre c'est ça ba ko zwango na angle moko boy donc botika vinanga kimia je suis encore célibataire bokangela ba porte ça va ton mbote t'as dit mbote na maman Gina Amatu motema ya papa Aaron Amatu le prince de Dubaï bambote belé na Amélia Mweba la private de Orlando Domingos Amélia yo na ko bossa no te tongo bossa na ki te nazuba mabanga nyonso na pesi siko na motu ya Amélia président Charles Tambwe na pesi mbote siko zali na pesi mbote na tata po bambote belé na mama pasa bambote na papa Edi MK au PCT Eliezer Kanu au PCT Sarah Abwele Debo Bouchab officiel FBI Dalia Onyema Celia Kikela Rose Bonga batwana to pesa bambote te président bébé la présidente maman Nathalie wana po pesa ide ambote yena ko ratete papa Diego Milito je te salue. Papa Diego, hier Azaka Abou Piat. Wana, c'est connu, n'est-ce pas? Voilà, merci, je suis tellement reconnaissant. Maman Bijou Nketani, Maman Bijou Nketani, merci beaucoup pour la surprise, pour le cadeau. Ah, Maman Bijou. Sarah. T'as dit? Il y a des bonnes personnes. Monika Ndenge, ba Tata Po Baza. Ouais. Ndenge, ba Maman Mariam Baza, ba Papa Bondo. Naoka Solampio de Okalinga. S'il vous plaît. Na Kwanga. Ok. Ndenge ba président bébé baza pilipili ana kota matungule bele siko bakalinga yango ya pilipili ansesa na pondu na pondu nde na yo kasolo merci na ba président bébé ba Angelos bandeko na nyonso malamu tadola ina tongo s'il vous plaît non on a lié tika na sisa na makamdo na ça ndenge na depuis le matin je pas manger on dit matin tadina azokanga libala na on na kota ta ba jeune s'il vous plaît na sisa na do iloko ngana zo loba na otiki lo temps. Ah, on dit que la note que l'autre. Ok. Maman Bijou, merci encore une fois, maman. Hein, Maman Bijou, ça me va trop au cœur. Un grand merci aussi à papa Jean-Pascal. Couple Wana Nzambe à mon abino. Parce que la Bible nous dit Moto oyo apesaka avec joie Nzambe azong c'est la kaye belé. Innocent que je t'ai. Vous avez contribué dans mon salananga. Oh, Bopesi et l'équipe à milliards. Parce que, Bolaksinga, comment je peux pêcher? Maman Bijou, que Dieu vous bénisse. Top Média, enfin, Bamato, ça c'est que côté.
Sarah Tola, top media. Nani délivre longola micro. Na lobi ba matos aussi. Délivre. Koti mena to bando sale la tête. Mais yo kaka Sarah yo kaka. Sarah, il y a des choses hein. Origine à malédiction à liboso yango. Délivre. Oh. Origine il y a malédiction yango ya liboso. Titre na omo ka yango ebandi. Pour la émission pour la tu penses que Sarah okitisi micro. Na kiti micro. Délivre. Yo kanano. Longola micro. Sarah, tu es une chrétienne. Tu pries. Sarah, tu pries. Nde laxini. Tu pries Sarah. Ba potanga bojoba. Tu pries. Est-ce que yo ebi ke kande to sala boue? Au moins que nane sengolelo no son direct. Hein? Ah Sarah Tola. Non, on doit peine son direct. Ba matériel à sike quand on ça va vantar epola. Longola micro nanga. Ba yebi ke micro, siko micro ezaya yo. Longola traité. Longola traité. Longola micro na TP. Mais siko Sarah caméra écotique là dans les vides. Sarah. Cause amouté makasi tina point oté maman. Les origines de la malédiction. Sarah. Mais ce qui balongoli na trépied, mais na sambwe. Micro ba ko longola, na go sengata papa Diego, na go sengata bon de livre téléphone na ye, na zu son na nine na dictaphone ya téléphone. Mais maman trépied, écoutez de ma web. Bati caméra non la c'est. Té limbisa. Délivre le comme moi auto ko la nga trépied. Sarah limbisa. Et puis kokata te coupete. Batu ba mona nde ozolo wala te po ba sentir ango ke kamera zo ninga. Bon, tala des livres, tala ndenge donc oza. Des livres tika ko sa des livres zalaka mokolo. Mais tika des livres papa, toujours solo là. Non, tu dis ma conclusion te. Po osali trépé nga pendant temps moula ita dit. Malédiction yo bitolo bela sujet titre nango nini? Cause ya malédiction. Origine yango tuzo banda déjà. Oumeli na tamulai ka na trépied o. Esungi o tro. Soit disant na yoki que mama bijou kentani na pesi mbote acheli o mato sasika. Baksa 90%. 90%. Mama maele. Mama maele. Acheli o ba mato sasika. Longola. Sarah. Ache mato sasika mena na zu yango te. Longola ngala ni vanta na plateau na ngate. Longola. Bon ça va. Na retirer ma camion son. Délivre. Na lobby Sarah na lobby na retirer makambo na lobby kasi. O retirer o ezani lukuta. Te eza lukuta te et longola solo. Longola. Te Sarah, siko longola. Sarah po o mona kengai, je sais partager avec les gens. Et nazo que nous voit matos on a passé après émission o. Zela yo kanone. Na yo kanone. Délivre zela na yo kabinga biselo mo bien. Boni buzo babu. O chepe munoko. Te nache munoko te. Munoko nanga eza awa nache na caméra te. Eloba. Kasi. Na lobi boy. Après émission nazo que zo cadeau nanga. Cadeau ya top media. Nako ça la paix de mon mieux. Na peso objectif moko pendant 1 mois au salaire là parce que yopé a no mona ozana problème ya ba objectif ya malonga ezate et ezoko ta lumière le coup la paix tu étais une bonne personne pour moi pendant ba temps ebelé osunginga na trépied na yo lelo pe osunga so na micro na ozwa na kabelote mais na ozwa pe objectif ba mona que à partir de la semaine prochaine image na yo échanger qualité échanger na pe so pe objectif o tchepe na caméra na yo o sali pe mosala to sunga naka nazan de kono o sali trepé na pendant combien de temps ko calculer ba temps te faut la calculer ka pe objectif na zo ba temps combien de temps to sali ba temps ebele ngape na ça na objectif ba temps ebele ça ouais o sala nango mata 5 mois essaye le côté 5 mois te l'essentiel que déjà ata o sala nango une année mais l'essentiel que déjà yanga eza nango longo à trepé te au bon o sala eza na délai indéterminé. Lobala nga ka na pesi yo. Sarah. Nako pesa na ngai mais Sarah. Yo yebi ba condition de tu connais Sarah. Quel genre? Tu connais les conditions maman. Hein? Conditions ni? Je peux te les donner. Je peux prendre tout là je te donne. Et puis est-ce que yo yebi que
Maman Bijou quand aza bongo aza capable de lobi na tongo dans abignon na téléphone. Des livres longola na mondia ça sanga ba. Te Sarah Nzam et puis non Sarah po omona ke makamwa na zo. Ola tipo atade. Na te po mona ke makamwa na zo lobeza lokuta te. Lobi soki na ye na tongo. Na koyana ba matoso na nyonso. Officiellement no pesa yo bat ba tala na caméra. Po ngai na kosaka te. Te kopesa ngo ya ndeni. Oh. Bon, Sarah, tu sali na émission comme ça. Après émission, tu es au Komangando. Tu es ban. Non, pesa. Kopesa ya ndenge nini? Kasi non pesa yo objectif, Sarah. Te loba bien. Na kopesa na kokaba na koteka eza ba phrase. Yo kopesa nga objectif. Te ngana koteka cadeau te cadeau ba sali pona top media no teka ngo. Siko papa. Alexa, papa mi te komi comme on dit comment Alexa nga katae longola trépied loba kamba moto sa émission bon na kopesa yo te kopesa na obo yango longola si na loba nini na terme nini tana terme mo de livre za mokolo et terme nini oyo ko tana munoko ponga na kabelu yango libela bon lokola e uti na munoko na yo te bongo te bon ça va na kabeli yo kaka ndenge yo lobi ona te ça va na kabeli yo o kabeli nga nini na o kabela yo objectif il y a 55 300 o donc était comme prime na caméra na yo donc non kabela yo ngo officiellement bochole objectif à 55 300 à combien ye wana a technicien tout na hein checker kuna sino te katepe zolongwa Bosambulu en live. Mais les caméras ezeba. Maman l'a dit Colombo, je suis en direct, hein, je vois votre appel. La femme de mon frère. En attendant, ça a pris token, toi avance. Voilà, Saratola. Non, c'est la pris, hein? Oui, Namoni, maman, Toto Yamba, Mama Congo. Nakansi Yope Dozala qui na plateau. Tu m'avais aussi aidé pour certaines choses. Que Nakoki Kolobate Awa. Des yo mokonano quand tu regardes. Ndenge. 300 €. Objectif on a. Et à 30 $. 300 €. L'on l'a trépé 30 $. Des livres. Voilà mon colo. Des livres. Bon, tu as les. Zela. 30 $. À cause à côté. Zela. Bon, tu as les yaka. Bon, tu as les aya. 30 $. Bon, tu as les aya. Émission pesate. Bon, tu as les aya. Caméra longwa. Maman. 30 $. Il y en a des livres comment et loko moko. Bokoma kokota pour na koko c'est là makam. Des livres. Bon, tu as les yaka te à kota kana plateau. Yaka. Kota. Tika machine yaka. Tika machine. Lelo to ke boy. Kasi et puis au moni sikoyo wana nyoso donc likolo ba ke donc aloba do vérité te donc nyoso na de likolo ba ke aloba do vérité te or ayebi vérité papa okokufa na vérité te na motema yako signifier que 55 300 na seconde mais okozwango 300 €. Yaka koloba awa ya sikanango na magasin c'est plus de 300 €, ils a pris il y a 700 DO donc ils a donc yaka kolobango awa ya loba yaka mon frère donc t'as dit au kabelanga objectif à 300 €. 300 €. Siko yeba kana ndenge mpia ko nazana ngo tonde la émission tala boka tate kupeza la te ekoleka mais au moins on investit dans Moussala Nabiso. Mais c'est très important. Merci vraiment, maman. Merci, Samba. Merci, maman Bijou Kentani, de la part ya Tadingalapa. Moni, mutu sora kabelio, ya rolia, ya rola, teze lorote. Mais so mutu valoriser Moussala nao. Et les kignons. Coup de chapeau. Et les kiato somela nga basket à 1000 €. Et nga compté ko pesinga caméra. En tout cas, bo ça le rôle à maman Bijou Kentani ça. Keba tata pas linga boete. Ah mais tata po kutu yo joana donc beta tata po mais libre pour na chumbo. Ah mais yo moko tozala ana émission des livres là aussi
des livres moto doit côté là yo wana azolo bakena ko cité tata po ko kaboete mais des livres yo wana aba obeta ki ye apo na chombo tata po tala oyo ta chombo za ya ko panzana tata po conséquence calme olenga lengani to banda émission kasi olenga lengani po kabelinga mo eloko ya $300 non pe na zuité ezala on a ba projet pardon. Voilà Sarah. Par rapport à l'émission on a salina mama Congo oyope oyebiaza ndekonayo et na katina yango pena quand tu regardes ça Sarah, tu peux te dire quoi ko répondre ni. En fait émission Mama Congo l'équipe tellement bien. OK. Déjà Mama Congo, c'est une femme battante, elle parle très bien. Azamaele. Parce que quand on a auto le bandé, tu as la boue, tu as bata buzoba. Tu as rappelé, tu as na bapo buzoba. Ngani na la boue, nature na na boue. Et na l'aura ma ministre quoi. Na sa responsable, na bate la statut nanga, na respecter ba principe ya foyer nanga, bana nanga, na di karabango. Donc na sa vraiment femme responsable. Mais en dehors na ngoso na bina la tapo ya imbécilité na la taka. Donc biso tout la taka na biso po wana mais so to bito mitala pena to vandi to mitala boya o aza maele o aza capable osala boya o aza capable en tout cas Mama Congo aza maele à répondre bien à ma question na et alobi pe pourquoi il y a sala combat wana pourquoi litara contre Karashika donc émission l'équipe tellement kitoko na apprécié maele na et puis na façon na ya ko répondre sagesse na en tout cas l'équipe bien apport na yo na combat na ezanini Sarah et puis bozo ko s'attendre na nini et puis ceux qui wana ya liboso et puis ceux qui est simbité est-ce que beaucoup ko supporter ya ko zonga lisusuka et pas ya bato ba landa kabino bazotie la bino motema pona ko expliquer bango le pourquoi de simbité en fait tu as dit apport ya combat ngana na apporter mais ce qui est vrai ngana bundara pe combat na ngana ndenge nanga na loba ngo ngana otika ko finga Karashika na mama na ye mukolo ngamona ko lala pe na la muki na zui décision bon kala langwe contre mire na chebo ndé na chaba pebele mais aussi longtemps so ina lali na la muki li finga moko ya ye Karashika ezonga na matoi ya ye mwana ye wana ezonga na matoi en tout cas attends Alexis 3 jours na sasi bango te 4e jour na sa l'émission donc ngana on sala apporter mais ngana obunda pe combat na ngana ndenge nanga voilà mais siko soki na combat wana esimbité lobby combat ni oyo Mama Congo obunda yo en tant que influenceuse et puis aux appels permis bande kwa basi oyo bazali na audience Mama Congo aussi a reconnu ça et kozala ndenge nini en fait. Parce que aujourd'hui, il faut qu'on se le dise. Barumeur o ezo le kakeza jalousie pour na moninga zo linga kende libala kimia libala. Pour la barumeur wana fobo sana. Il y a esengo yango. Pour la barumeur fobo sana. Le voix se lève de gauche à droite. Pour la barumeur fobo sana parce que na expliqué que mamba barumeur wana ya ba jalousie. Muta osa ele jalousie na mobile ya musutu azate. Mais ce qui lelo que combat oyo ba Mama Congo ba osala eko aboutir te et rosa nango pelo roté mais sauf que communauté mobimba ba comprendre que bato moko basala ki effort ba lutter contre ndeko moko boye Karashika mais esimbité donc il a qu'ici combien de personnes au balinga moi sur la tata dit soro moni 15 personnes ba e balobi moto ka za mabe. Il faut faire très attention. Tout le baka mokili wana nyonso ba Olga mabe, ba Myriam mabe, ba tuana tout ba tanga ba komona ba tuana tout baka mabe papa. Hein? Ah non. Donc so y combat wana aussi mbaté mais ko changer forme. OK. C'est une belle réflexion. So y posséder Mama Congo ça les simbité comme changer forme. OK. Atanga monde na yaka boy na loba na media. Nde nataka bango na media naza su na ba prise mususu o ezaka nango ba avangu ba prise makasi na bomba na bimisa ngo nyonso te
Mais ça sera aussi question moko et yelinga yango na linga kozala na moi papier na big app na komango et qui mais au fur et à mesure biso to continuer émission to koluka moyen et yelanga ipe na poser yango aujourd'hui Saratola j'ai appris que bande ko na biso pe il y a ba chinois pour sauver leur peau ba fundi pe mama na biso oyo mama na biso mama Sylvie Mode toyo ki peke ba fundiye par rapport ya ba dire nae par rapport ya makambo nae. Penses-tu que ezali une façon aussi ya kolobake de l'autre côté na bande ko na biso il y a ba chinois, il y a des personnes aussi qui cherchent à sauver leur peau na image na bango asali bien nga ba fundiye entre bando qui soyi bazo bunda bazo swana bazo potana otika bango babunda bapotana bakotaka te mama wana azana makolo te mais soko tuni mama wana yo zana makolo to za personne handicap fo basunga yo o se retrouva ndenge nini na kati ya la Chine pe obimisaka $300 na oya mawa chaque fin du mois pona ko contribuer pona muntu azana makolo na maboko azana mobali azana famille et ça kondeni tamsu na famille na osunga abatu te ezaki association ni ya bandoki yo mama mukolo loka mama Sylvie Mode na kiti no za na vélo o sa ta ba prière te nzamba kangolo ata ozwa makolo tambola mais mama na vandaka na vélo afinga na ntenga afinga na combien de fois na chaîne na afingi nani te mama na fingi nani te na réseaux sociaux siko tsaza ofinga batu wana nyonso pona okumisa nani nzambe na bango karashika siko lelo soki karashika kangisi tadi asali ka bien ba potana entre bango bandoki basa asali na ebietali ngate ngana obunda komba na ngata di siko komba omoni na komba oyo na yo wana Sara na kana besoin ngana iba ba clé ngo depuis kanga o ko fungola te biso te me ko ba clé ya komba na yo komba na ngana yebi ona salaka na yebi o ngana salaka te ngai na loba te ke na yebi ona salaka parce que ngai na clashaka quand je veux te olobi ke ngana za na komba na nga o ngana salaka te e non venger kasi na futa mutu na lola te na loba ki on émission mo lobi ake ngana zo venger kutu tolongola ngo komba po komba za terme mama makongo eza ba terme na bango ba kombata ba loba komba mais pas na nga vrai kombo na ngo eza vengeance c'est tout voilà nazo venger ti place moko mutema na ngeko si la en na ngeko longwa na moni ke siko to komi na problème a solo voilà Sarah siko nazo tuna ba question o de talio na moni émission comme na suka nazo lingana tuna oka question moko pourquoi Sarah okoma kotambola na policier na motuka te ngana na komo tambola na policier te tadi babo ba mi ankolo apostasie enlève mes oya enlèvement et tikala za ata protéger na la police ata mulata la mbila pour enlèvement zoya enlèvement et zoya oui apostasie enlèvement zoya to comme n'attendre la fin tadi enlèvement pende zoya ko yungula wana za ko changer ba niveau komata ba escalier te mais ascenseur gamba la moko enlèvement comment on a enlèvement te tadi on se comprend te qu'enlèvement zoya il faut qu'on y batte là. Il faut qu'on y batte là. Ah! Et ceux qui peuvent placer à ba kucho na barabara ba olekayo enlèvement zoya. Donc il faut dire que Teresa Miné makasi batu ba okangama. Mais apparemment makamango donc comment sérieux. Batu na poto kututi batu ba futela mutubiye balandi eti Maroc. Tout est sérieux t'as dit. C'est sérieux. C'est sérieux, je te dis mon frère, c'est sérieux. Ne voyez pas ce que ya nanga mama pasa benga lobi Sara to solo to ko solo la gloria. Mais à la fin, na répondait lo mo. Nga nazana objectif nanga. Nga na sangana kana batute po na kokoisa soki mutu mo po na mona ka ba obati. Donc nga po na attaquer mutu nazana besoin ba appui ya batute. Nazo na takara pe batu na loyenge te moi neti na makambo so yebi koza na poema karashika te so yebi ge ozana ona na molongo ya batu wana te tika yo ozo bunda na loyenge pourquoi po ezana bato yo ba fan neti ba fan ba otala biso ba fleur dorée ba elengeye ba bébé chanda
ba Natasha la souriante ba fan wana nyostu baza ba fan na ba musicien moko oyo ya choka misu baza ba fan na biso ka ba youtuber misu baza ba fan na bandeko ba parents oyo ya finga ba Weranson banani bango ba obunda combat avec cause soki yo moni ke cause ezate mais tika au lieu au côté s'infiltrer na kati ya bateau ba obunda combat ya solo pour détruire pour na kati ya combat omoni union ça la force ebele na réseaux sociaux to solate hein mais to sololi to talani na ba chaîne to tchani ba commentaire pour un but OK si qu'on a kati ya but wana yo ebi ko sala na ngote mais pourquoi yo luka moyen oya au côté s'intégrer s'infiltrer parce que ceux qui m'infiltrent bazan na kati ya combat nyonso et apezaka nini et compliqué en fait et simba akate simba akate mais ceux qui infiltrent ça déjà ba plan nyonso koto batu ba boma na ba ofinga na koto bino bo solo laka ça n'a pas de sens ngai combat na ngai tadi combat na nga na bundaka ngo pona oyo karashika sala na kombo na nga na famille na nga na papa na nga na bandeko na nga na mobile na nga na ba na nga. Mais Sarah, tu dis ça, et ça par rapport à ce que j'ai appris, il paraît. Na obiso tout le monde na baitando eke. Karine na la maman, nani maman ici comment il s'appelle Magali, ils ont des problèmes, bayo qu'on a raté, mais chose grave na coulisses, j'ai appris na live mo ya ndeko nanga nene ya alobi ke ba solo la kana bango et puis na ba frère na biso ya Maroc balobi ete basolo la kana bango ezalaka mona mutana kombana yango moninga la émission te bozo te s'il te plaît t'a dit non bo wana ezali bae oyo bazali na komba wana ngai nazoloba en général soki Magali solo kana bango nga na sala association na Magali ya combattre mutu te nga ko combattre mutu na luka batu te na koki jamais ko sala association moko boye ya combattre mutu te na sala ngote t'a dit donc c'est que bangonde basalaka association na bango so pe bango mo ba monike na tiki nanga tadinga nde naza pona la mukana finga karashika fo batinda ngate po pe na tika muta otinda nga zate eza normal soki lelo Magali lo mama monike na tchena nga na se ezalaka ngala Magali pe to bebana to sola te eso dépend mutema mutu na mutu muso abia na limbise kaka na tika kaka toza bana nzambe mais batu mususu ba kolimbisa te ba kofutisa tina suka voilà merci on appelle ça trahison parce que na ba émission na bango batangi kombo ya mama oyo toyoka kipeke akende konabiso era bwaka kingunda ataki epé témoin eza mamba lokuta tali donc ezali pe ekoza la pe makambo solo nga déjà talinga te etalinga te parce que nga za combattante te na sala association bunda combattre nga na venger makam nanga voilà merci un dernier mot non ezate t'as dit ezate voilà bandeko balandi ya émission oyo awande tozo kosuka na lingi na senga kado eloko moko na bino baye bolanda kabiso ba papa ba maman bozali bato mayele peut-être koleka bato ebele o bazoleka na ba etando ike lorsque vous soutenez vous soutenez kanini batu ou bien ba idée à batu na tuni question na bongo le meilleur fan du monde je vous aime nzambe azala na bino lobio koleka lelo bon délivre merci.